Maman Olive Carmen Odia. Maman Olive tozali lokola peste devant Maman Olive, devant l'autorité, devant batu ya valeur. Carmen Odia tchana mutuna yo tozali lokola peste devant bango. Na sopelango kaka ne bande la video oriena lia yo ba minute. Yoka na detaye yango po chika no kolela. 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 Elelo. Elelo. Ah, Maman Olive. Maman. Ah, Maman Olive. Maman. Ah, Maman Olive. Maman. Ah, Maman Olive. Maman Olive. Ma biso pe toza bo fin de perene mettre zamaka. Tozo luka tozo na ba projet. Tozo luka ba tulo kwa YouTube me bazole la bi mama tala pe YouTube. Mama tala YouTube so wo to na ba projet. Tona makambo to ko sala. Mama kanisa ta biso benga ta biso. Mama kam so mona na internet ça pe biso ça po tozo luka bon. Mais c'est YouTube so moni ki seye mingi ko tate. Te to ga ngo mo na fin du monde pour tozo. Aussi na moi so ba to ma projet ko benga ta biso te. Ba komene be bali ebele. To kasi mona se belani ba komene ba kota. Oh c'est peut-être né. Mais c'est déjà Ishet. Ça clair. Maman tala ta biso netinga au fin de père et de mère. Maman tala yo. Maman tala ba projet ali tozala ba projet. O to ya ngo pa maman moni ke oui ah moi no Carmel o ça va projet. Maman tala ta biso. Et ça problème ni. Depuis combien de fois Belleville a voyagé na maman. Donc Belleville a voyagé ça en fait la pratique là ina ngoti. Belleville ana ba prière, Belleville mes condoléances la patronne là ba Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote patoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Carmen Odia olobi ozana ba projet. Makambo to salaka YouTube mutasalaka boye ezali moyen de vivre toza bongo te. Carmen Odia ato lobi na yo te soki batie ba comédien batie ba chroniqueur ba chroniqueuse ba influenceuse ya réseaux sociaux. Carmen Odia bato bazali civilisé bien éduqué bato à valeur bazali bato internet na kosote baleki bato maboke musika bato maboke ba comédien bazana se pe bato wana babeyebi bango. Maman Olive ayebi. Maman Olive ayebi ke na monde ya ba chroniqueur na monde internet ezana bato a valeur koleka na milieu ya bato ya théâtre. Pe na kati ya bato ya théâtre ata Maman Olive amemi bato maponaka kelike bato eza te baza bien koleka bato internet eza nde bayebi ko jouer comédie na ba théâtre na bango basalaka bayebi pe ko jouer comédie na vie réelle po ba comédien ebele na vie réelle na bango bajouaka pe susu comédie pe bajouaka yango kitoko. Yango sila alobaki tout le monde est hypocrite. Eza penza te que tout le monde est hypocrite, mais tout le monde est comédien. Alors, Maman Olive atalaka théâtre bien mingi. Ndenge yo po sepelaka na théâtre, o sepelaka pe na bato ya théâtre. Alors,
bato batalaka théâtre baleki ebele mpo théâtre eza eloko moko ezwaka rôle eza parti ya culture na biso eza mpe oyo esepelisaka au moins 80% ya bana basi. Mama Olive aza mwana mwasi, distraction na ye ezali makambo mosusu me théâtre eza na kati. Ye moko mpe alinga kozala comédienne. Donc eza milie na ye eza bato oyo amesana na bango ata bando chanze bilongi mamesana na monde wana amesana na bato wana lokola pe aza na ba moyen yango akangama na bango te po kaka na vertige ya kokangama to bato ya théâtre balinga ye non akangama na bango sentimental ya bilongi ya bato te ya bakombo ya bato te me ya monde wana ya théâtre ndenge yo Carmen Odia banda 14 ans ti lelo okangama na monde ya miziki okangamaka mpe na bato ya théâtre me na monde ya miziki okangama makasi soki yo lelo okomi na bamoyen mbongo ebele alors contact ozala na bango mingi lisusu monde wana oyo mesani nango oyo linga tout le temps. Alors Mama Olive nalobela bato mosusu te mpo leleli nde ye. Mama Olive oui aza na bon cœur me eloko ya liboso akokosalisa bato nyonso te. Ya mibale ndenge nalobi biso bato internet tozali lokola peste. Peste eza lokola eza maladi bamaladi moko oyebi yango bien yo oyebi yango contagieuse ya kala ti lelo mpe na kanisi ezala neti bamaladi ya maba oyo boyokaka na babible biso toza bongo. Soki amemi Aisha Okoko amemi ye comme journaliste, soki amemi Vincent Chiluzi angaja ye banda kende na matanga oya bango amona accueil asolola na Vincent amonaka Vincent déjà na internet asololi na ye amoni asololaka bien amoni ye présence na ye amoni ye pe propre alors atali lisusu Vincent ngo alobaka botama ayebi papa ta tikala komona ete ni famille ya papa ngo ekolo nini Katange eloko Vincent ayebi kaka na mutu papa nazalaki ya Katange esuka wana ayebi ni tata mwasi nini rien. Alors Mama Olive po kozala Mama Olive azaka mutu moko aza na basentiment ya tristesse ya koyokela bato mawa azalaka bongo na bato asungaka te ayokelaka bango mawa me ndenge nalobi akoko sunga tout le monde te akoko linga tout le monde te akoko pusa bato nyonso pembeni na ye te akoko zwa mpe bato nyonso ndenge moko te ata yokeli yo mawa. Alors Vincent Chiluzi ayebi kaka papa na ya Katange siko kuna na ndako Mama Olive comme femme au foyer mobali na ye Katange. Alors babiloko eleki ebele oyo esengi baengage Vincent Chiluzi akomata na famille Katange na Kingakati akomoguta ta tomate ya Kingakati akoma kosolola ta na Zoé
ori ezala kaka Inosbi, Gez Mawete, pona kinga kati bato bakendeke Bel-Air tomonaka bango nde te na belili me bakendeke namonaki mwana poto moko tozalaka nawa akendaki na kinga kati azotonga pe bato ya kinga kati kaka na kinga kati antuka biso pe bana poto tolekisi Carmen Odia biso bato internet toza lokola peste ndenge omonaka bakomelaka biso babuzoba na bino bazoba babolole ata sepelaka na yo mais pour éviter au pembeni rien boswaka na internet azomona kocontamine peste Carmen Odia mamo live kakoyo atindela bino $4,000 ne kirindika na bamalika mani yango wana te parti ya mbongo wana ebimisa bitumba yango wana te malika mania asukula image na ye ya libala oyo abalaki na fulu abala siko Jimo Paradis na ndenge bien lokola pa lobaka bafrançais ye pa lotaka aokende kinga kati na Jimo Paradis mpo na français mais tozali lokola peste mais kozala désespoir te espoir esila yo te même peste ezalaki na badokter bandimaka batetango même Ebola eza na badokter avec amour balingi batetango même oyo ebimeli biso sikoyo eza na badokter balingi bapusana pembe na maladi batetango na oyo biso pe eza na dokter bolobaka nde na ye Willy Musheni bel et bien yakipaka deja bato ya peste banda kala ye soka kokomema 10 personnes na Dubai te makokomema 3 tout fait nombre geste wana komema eza deja solidarité a Willy Musheni ya ndima na ye kotraite bato ya peste amemi biso na Dubai na tie susu entre parenthèses naza sirte na ndimi pe te naza pe na doute te mais na tie kaka entre parenthèses Abedachou boss Abedachou c'est possible mais nayebisi bino bien na tie entre parenthèses nayebi ke boss Abedachou aedaka bato ebele asalaka makambo ebele mais na répété Carmen Odia biso tozali peste malade ya peste soki na tie boss Abedachou po akoma pa ya Karine Mokonzi mama YouTube mokolo mondi mokonzi mokolo biso bato ya peste akoma pepa ya Grace Mbisi moto atika tolo ofele na defo te na defo titika moto atika tolo na defo na ngola soka akutanaki na Grace Mbisi akutani na Karine Mokonzi c'est possible ata kotraite biso bato ya peste te akokotia biso ata vaccin mais mpo na mama Olive na tie pointe mais Carmen Odia kotiaka no espoir te kosombela batomate ya kinga kati mayonnaise te continue kolia batomate na yo ya bipola ya gambela mama Olive sa yamba ba chroniqueur kobosana te ayamba Demer Nyangi Ken Piyana Frank Stemai apusa atala boye na miso amona penza ba oyo ba peste basala eloko mabe te kuna amonaki bango bana mayele
amonaki bango bien akangami mpe photo na bango Demer Nyangi mpe asali feti abini Kintweni Ken Piana akomaki molai pendant 2 jours Frank Stema akaboli photo na ye bolumbu alors nsima mikolo Mama Olive atala susu YouTube alors biso mpe tolakisi ye oyo toyebi Rando oh Rando ezwa mapamboli Rando ekumbama oh Rando elengi Rando sukali au commencement c'était Rando na mukola lelo Rando ezali na fitir Rando ekozala soki pe babengisi biso na kinga kati bako vivre Rando oh Rando tina balio ya kinga kati na batomati bandeko Mama Olive tango atali Rando atali bafoto alobi bato balaki awa mama bazaboy atali soka azwaki peste gloire à Dieu azwaki yango te akota jeune ya 1 semaine kanisa na kinga kati batomate ali bacarotte biloko tu bio masali jeune ya 1 semaine et tant que avant biso tokende na kinga kati ngala kendaki te me bato na biso bakendaki avant biso tokende soki botali bien Mama Olive akoma ekobeta kitendi tu baposter top model me banda tokende abeta so bafoto wana te atika na azongane ndenge azalaki somo na biso yango Carmen Odia okolela ndenge olingi toza peste loba kotia espoir na bana oyo ye mpo naza sir bana ne bakosepela na biso ou bien parfois Zoé ta mosu akosepela na biso bon tozaka peste na ndimi ta kosepela na biso ata sepeli soki atali kaka mandefu aya na ye akoboya Janet ndenge moko mwa te moto aza te na kinga kati 0 loba Lion biso kaka bamasta toza na bango bangwana Lion ya kinga kati à part Lion toza peste kobule te Carmen Odia na barestaurant wana esalami ya bavion yo kokota rien du tout biso totia kaka espoir na Willy Musheni kolo abakisila ye mbongo ya mbongo ye kaka nde abanda alakisa biso amour ablakisa biso banda to banda ti lelo muto toza na ye wana Willy Musheni ye nde fo kosambela mpo na ye akoma na mbongo aleka mama di mama ye akomema biso na Dubai akomema biso na Australie partout kaka ye nde espoir na tie siko entre parenthèses Boss Abedachou na 2e position pourquoi Boss Abedachou na lobi bien akutana na leader ya balider apesaka bambaka bambongo moko atala te mutu voire même aleki mama di mama na mbongwa mama di mama akotsa mbongo sans blague batomati wana etekamaka chere etekamaka neti oyo ya bino te ekotaka mpenza na bacarton bambalage banini 4 tomate chere na koloba kutu prix te donc akotisaka bamillion na ne akotisa mbongo ndenge aza wana mais Boss Abedachou aleki ye mpo Boss Abedachou aza na mbongo ya bakoko ne eza ya ye ya mama ne eza ya ye ya ye moko eza ya ye alors talaka yo mo fazala mbongo koleka no yango wana ye
mbongo ezali mais sikonde entre parenthèses kaka pona kipe biso entre parenthèses ndengwana te bossa beda show. Moi, je n'ai pas de fondation personnellement. Moi, je suis un homme, je suis plus sur les réseaux quand je vois un accident ou un cas. Je contacte directement la personne et je pars directement chez la personne pour voir comment aider. Pour moi, la fondation ou une ONG, j'ai pas le... Oh, atabana ko chabilamba. Oh, gabilambe ko mimutu. Ah, glagati. Arina bokonzi na sepeli nzamba salime evolution. Ah. Ona nabino bela ya matote nzambe zakaka kinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karina mokonzi oya lesamide yane. Ayolele zanako ya rieta. Yo lele ayolele Karine mokonzi mesi na yo ayolele Karine mokonzi ya yo merci mama ayolele Zambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele merci. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo, il y a boss JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na roza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo, il y a boss JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na roza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo, il y a boss JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na roza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss.